aza nanu wapi yango avanyaka na biso toye azalaka nanu wapi mibeko bozwaka awa yandenga basantima Après la ville de Lubumbashi, Kolwezi, là-bas, on est obligé de descendre rapidement dans la ville-province de Kinshasa, le siège de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre fidélité sur nos différentes chaînes partenaires de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de venir encore vers vous pour approfondir autour de cette grande thématique qui fait des bruits au niveau de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un robiste, un Congolais de père et de mère. Mais cette fois-ci, nous allons parler rien que autour de notre Créateur, le Seigneur. Il est là, au micro de l'émission de proximité Tosembola, lui c'est qui? C'est Monsieur Edungu René. Comprenez que c'est lui le coordonnateur des églises sœurs qui accompagnent cette grande activité organisée par Mikojek. Mikojek, c'est le ministère des commandos de Jésus-Christ. C'est mission des compagnons de Jésus-Christ. Ah, comprenez qu'il y a une image à Kalakala et Mikojek. Heureusement, c'est un fils maison. Il vient de nous clarifier par rapport à cette grande définition. Il est au micro de l'émission de proximité Tosembola. Tu profiter pour te payer. Bonsoir, bonjour, Mwanamboka, Monsieur Edungu René. Merci, Mwanamboka, Samuel Bouker, pe na émission nayo, magazine nayo Tosembola, Mbote. Pe nalobi matondo mingi pona koyambanga na plateau na bino lelo na sepeli makasi. Santé ça va? Kimia ezali na ngolu ya Nzambe, Nzambe aza ko batela nyonso eza malamu. Lelo loin des caméras, loin des micros, tu yambi bino comme coordonnateur et événement monene ezali ko salama, ou eza déjà c'est pour le vendeur. Donc en dehors journaliste, vous allez rappeler serviteur de Dieu. Voilà, merci pour la question. Yambonanu ya kozala journaliste, naza mosel na Nzambe, naza mwana na Nzambe, nasela Nzambe. Journalisme to kozala journaliste eza etelo. Otangi kelasi oke na université, nde wana eza lokola profession musala na salaka. Mais yambo ya kozala wana naza mwana na Nzambe, naza mosel na Nzambe. Et là on est motivé au lelo, ozala coordonnateur il y a un événement où vous avez déjà les 22 dans le municipal, dans le cadre de Lingomba Mikojek. Merci. Ezalaki likanisi. Vision oyo Nzambe apesaki na mosali nae le pasteur Sagesse Kololo. Yenda zo kamba église obabengi Mikojek, na otolo bane bandeli mission des compagnons de Jésus-Christ. Alors, tant que Nzambe a pesi vision, ya ko palanganisa sango malamu, ya kote ya sango malamu ndenge Marc 16 elobi, to kende mokili mobimba, to palangisa sango malamu, bato nyonso babonga mitema baye pa na Nzambe. Nzambe tango a pesi vision wana, ya ko kende libanda kote ya sango malamu, pe Nzambe ayebisaki ye ke lolengo zo kende ozo mema sango malamu libanda zala pe na bato parce que on ne peut pas gagner seul, on ne peut pas aller seul. Ozo mona même ba disciple atindaka bango bazala mibale nde ayebisaki ye ke zala pe na bato oyo yo ondimelaka vision na bango mosala na bango etake basali na Nzambe pe bandimelaka yo pe lokola mosali na Nzambe intéressé bango bazala nayo bokende elongo. Nde tango pasteur a contacté batu nyonso, a contacté pengai, lokola na yebi azamu. Ezaki souhait ya pasteur, opposition à pasteur. Oui, Nzambe atalisi a pesie makanis. Nde ye abandi kosala kopona na bato oya ponaki. Ngai pe lokola nazalaki na kati, nde atalisaki nga vision. Lokola eza pona Nzambe, pona kopalanganisa sango malamu. Tokokaki koboya yango te. Nous avons donné notre aval
Et voilà, on a participé à la première réunion. Et c'est par là que j'ai été choisi comme coordonnateur pour coordonner cette structure ou une équipe des serviteurs des églises sœurs qui accompagnent cette grande activité qui sera ce dimanche 22 juin au stade municipal de Massina. Oui, oui, excellent. Moi, Namboka, c'est quoi vraiment la particularité de cet événement? Particularité événement mes années. Voilà, merci. Merci pour Namotuna. Kokende na thème ya mokolo yango. Parce que thème lobby, l'église de la RDC, église de la République démocratique du Congo, sanctuaire de Silon. Donc, nyon se bomba miwana na kat. C'est-à-dire quoi? Pourquoi église de la RDC? Parce que au moins na RDC, RDC est une nation où ils ont une mission na yango. Alors, na kat na RDC, tous na ba église, c'est-à-dire tous na ba confession religieuse. Aux monde, tous na ba confession religieuse. Oyope baza na mission, lokola lingomba, baza na mission pour na quoi accompagner processus, quoi accompagner RDC na mission na yango. Parce que je peux paragrapher un homme dédié également, Martin Luther King, qui a dit que une église qui n'accompagne pas la nation, qui ne donne pas de solution à la nation, n'a pas droit d'exister. Et voilà pourquoi Nzambe a solo akina mosali nae, le pasteur Sagesse Kololo a talissié, donc Amé Massango Malam a dénoncé au plus haut ce que les autres églises ou d'autres pasteurs, entre guillemets, grands pasteurs, même s'il faut le dire, des prophètes, archibishops, tout ôté. Otozali comme on a l'église, il y a RDC. Anti-valeur, qui li banda ya église. Et quand il est là dans l'église, mais ba dénoncer té. On peut imaginer que Mosali Nzambe c'est un exemple, un modèle pour la nation, pour la jeunesse. Biso na kala yo yebi tanto bande kokola. Mosali Nzambe ozo banga ozo pesa eli memia. Mais lelo Mosali Nzambe azana respect wana te lisusu. Azo pesete. Azo pesete. Ya na ndenga mabete ya. Un mot pesé na ndenga mabete. Donc aza lisusu crédible s'il faut le dire comme ça. Ozo mon. Ndaya yango wana avec pasteur Sagesse Kololo tolinga ko dénoncer. Imaginez que Mosali Nzambe tout le monde ba église ebele Mosali Nzambe azana kata sectap. Vous trouvez ça normal? Mosali Nzambe o aza censé à cause de la modèle. Tout le monde Mosali Nzambe na pasula na mulaya lokola yo. Yo oza no mopandisa mopalangisi sango. Oza journaliste, c'est tout à fait normal. Mais Mosali Nzambe pasula koleka na ya Lumumba. Ozo memela biso nini? Prophétie lelo. Tolbe la prophétie. Peut-être en dehors, il y a pas sous là, il y a un message. Est-ce que bateau ça va pas sous là on aborda bango tuna bango. Bon, ils en ont entre parenthèses, tout continuer. Bien, et ça message. Est-ce que Yesu azalaka na pasula? Yesu azalaka na pasula. Et puis ce totuni pasula wana elaki sinini. Au moins que makamuso eza obomba manakati wana. Ozomon. Totali lelo. Na tolobela makamwa sectap. Total to côté to sous na prophétie. Total likambo prophétie eza nini? Prophétie eza message. Oyo Nzambe apesi na mosali na ye pona ko pesa mutu to pona ko pesa batu to pona ko pesa na nation. Ko prévenir eloko ya mabeto ya malamu. Prophétie. Message ute pa na Nzambe pona ko prévenir nation ezala ya mabeto ya malamu. Soki ezali ya mabeto sala nini? Télémeli yango na libondeli parce que et comment miete tout ce qui est révélé est condamné par la parole de Dieu. Et ce qui est ya malamu to bondeli yango pesa nini ekokisama. Mais ba prophétie bazo pesa lelo. Est-ce qu'ils ont tonga ba famille? Est-ce qu'ils ont sangisa ba famille? Est-ce qu'ils ont tonga mboka? Parce que mutu moko prophète moko soit disant aloba ke mokonza mboka akokokisa mandat akosisa mandat akokufa. Alobela ngo pe na télévision to pesa non exemple wana alobela ngo na télévision eyokani mais lelo tozo kende mandat ya liboso esesila mokonza mboka kufite. Est-ce que tondi melayo koza prophète tondi melayo parce que tango
Nzambe alobaka na mosali na ye nani prophète nani je crois ekoki kozala Esaïe alobi kende koyebisa mosali na ye moko na bambaka na kombe koya abambaka kaka nini porte je crois Ézéchias abambaka porte ndambe ayebisi maladi azobela akokufa akobika te bamemeli message ke nzambe alobi okufa okobika te ya lobi malamu azongisi mabondeli tango abondeli akaniseli nzambe na bambaka porte napesaka mwa 10 fois nasungaka campagne d'évangélisation ya Mikojek nzambe bien kende koyebisa ye na bakiseli ye 15 ans prophète Eli azongi Esaïe azongi aye koyebisa Ézéchias nzamba bakiseli yo 15 ans ozomona rôle ya prophète ezaka koya ko annoncer liwa ya mutu te metango nzamba changer yebisa zonga pe lobaki mokonza mboka nzamba bakiseli yo susu deuxième mandat ozomona makambo esengé to de ça c'est bien réfléchi bon to non moké to c'est important. Maman likambo na biso de telemeli moboko bien thématique o ekozala exploiter jour on a bolobia oza l'église de la RDC sanctuaire de Silo. C'est ça. Oui, yangwana. Thème to exploiter jour on a ngwana. D'abord le sotozo ba aujourd'hui RDC comme nation. Est-ce que les toko lobaki no nzambe azakaka na kata RDC o tilelo? Oui nzamba zali parce que na Hébreu 13:8. Abi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ndamba bongwanité. Oui, on a ngana répondre yo. Na pesi li komi wana pona kotalisa yo ke makomi na ye lobi bongo a changé te. C'est-à-dire que na RDC ndamba za na RDC. Mais lolenge ya basali. Ozomona le problème na biso ya ngwana ndezo esika Jésus ko fa ngwana. Ya ngwana le sanctuaire de Silon. Yangwana de sika de sengeto kende ko dénoncer c'est-à-dire et ça le lia basali ya lelo ne ezola kisake soit disant nzamba zate parce que lo lenge na bango po bango en réalité bazali su ya nzambe te ozomona bazali su ya nzambe te na auto lo belo likambo ya ba prophétie a donc cher o ezali esika oyo esantu oyo nzambe ayaka kosolola na bana na ye. Mais pasteur a telemi na cher azolo ba makambo ya lokuta et comme ba règlement de compte ne tumbelo abokel mulinga mbwakela mulinga répondre kaka na cher est-ce que tozo pambola peuple wana obaye bisika bongo nzamba lola zavu na kati makambo wana bisika na nzamba zate ozo comprendre bisika wana omoni ke ba makyo na ekomi ba bisala sala comme net na moni prophète moko na télévision a prophétisé azolo elenge moko nazo localiser ndako ya Cristiano Ronaldo ozomona donc na kati ya cher ekomi ba masapo ekomi kosaka ekomi ba théâtre. Qu'est-ce que ces jeunes ont à faire avec la maison de Cristiano Ronaldo? Babilo kona nyo se sengé to dénoncer. Est-ce que sika nzamba est-ce que prophétie d'abord wana et ou te pas nzambe ou te pas nzambe te et puis la prophétie faut bato ba yebake et ça na 4 ou 5 esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, esprit à Python, milieu mabe pesa na kati wana. Maintenant on na parole de connaissance. Maintenant on doit prophétiser. Maintenant est-ce que ça ya nzambe te ou te pas na omoko? Et ça nzambe te ya sata. Donc la prophétie comment fabriquer? Fabriquer. Donc bazo pesa la prophétie pour passer la plaisir na bateau ba landara bango. Mais bien sûr, imaginez que pour bannir tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Pour bannir tout ça, il y a un tozo benga batu nyoso. Ozaloza politique. Ozaloza chrétien. Non chrétien. Donc église sœur. Ozaloza musulman. Ozaloza témoin de Jéhovah. Ozana message. Ozana église des noirs. Oza kumbangiste. Toya. Le 22 juin. Na stade municipal de Massina. Toya koyoka nini nzambe aligné pour l'église naye. To restaurer église. To combattre les anti-valeurs. To te à la vraie parole de Dieu. Pour nous redresser. Parce que le message de Dieu, la parole de Dieu est là pour édifier l'église, le corps du Christ. Édifier les enfants de Dieu. Et ça pour nous cabolater. L'église, il est là comment le cola. Wenge, bien. Opposition à la majorité.
Ozomon. Donc comment on a l'élo ba église ba Barcelone, église comme ya ba Barcelonais, église comme ya ba toi réel. Vous pouvez imaginer ça. Oh église na biso za ba Barcelonais, église na biso ba Madrilène, église ya Nzambete, mais ba Barcelonais. Mais tout ça on doit dénoncer. Tout ça on doit dénoncer. Ozomon. Donc option au ministre Aouto Kende ya justice a qui option mo ba bloquer ba église mususu. Donc mais na moni bino ka bino nde ba sala Nzambe. Botele la option na est-ce que cause te que non moyen pe ya ko éduquer ba pasteur na ba prophète na biso na bona kata RDC. Ezalaki moyen ya malamu. Ezalaki vraiment likanisi ya malamu. Malheureusement ndenge makambango ekei na jeune ministre ya justice Aouti ko démissionner vraiment ça passe. C'est-à-dire quoi? Et si quand nyonso likanisi ya malamu ezali batu oyo bazana makanisi ya mabeba kolinga te ke likanisi wana ekende liboso baza ko étouffer ozomona ezalaka likanisi ya malamu ya koyeba ko structurer mangomba ko structurer que ezala en ordre ezalaki malamu mais soi-disant ba kaima ba étouffer likambo wana parce que ba yebi ke na kati wana bazana kati na mabe ozomona bazana kati ya mabe ba kolinga tete malamu esala nini ebota lelo église batu bazale ko uta libanda bazoya na église pona ko zoya ya malamu mais lelo église ezo ya mbasute ezo komi batu nde ba uti na kati ya église ba ke libanda parce que bazo mona différence ezate entre ba sambelaka na ba sambelaka te okimi mabe libanda oyo kuta na église kutu ya koleka oza nelenge na yo ya mwasi mwana muke otindie na ekodi motindie na lingomba aza ne moseka mais après mikolo aza na lisusu moseka te nyonso wana faut ko dénoncer voilà ça fait ça wana pona ko éduquer eza pona ko restaurer la meilleure école d'éducation après la famille c'est l'église. Voilà le meilleur endroit pour l'éducation après la famille c'est l'église. Est-ce que l'église à Congo est un espoir? Est-ce que l'église à Congo a ce sentiment de routine d'abana bakinde ko sambela? Est-ce que l'église à Congo est ko sangisa to ko séparer? Je pense que c'est une question importante. Au biso to obligé to mitunana. Si tout mimi na basal na Nzambe. D'où vient le couac? Na kati ya ba église ya RDC. Pour ma prophétie ekota makiona ma prédication comment ya matalana biloko baba donc biloko ya lokuta babamba ba pasteur na kata ba église ba komi côté ya kaka mate ya oyo ko sepelisa bandimi na bango non oyo ekolongola bango na mabe ekuzonga sa bango na malamu phénomène arondo bashika barabaro et comme un mode opératoire ou bien mode et opération na kati ya ba mangomba. On se pose trop de questions. Tozo kende wapi. Je pense que mitune za biso biyano za mwana mboka René Edungu oto ya mimokolo lelo mingi te tolobi tozo telemeli na makambo etali événement munene oyo kozala le 22 na stade municipal ya Masina. Balobi kuna tokolobela mingi makambo etali lingomba c'est-à-dire l'église de la République démocratique du Congo, l'église de la RDC sanctuaire des silos. Hôtes ezali bongo pasteur Sagesse Kololo. Tokozala wana toyoka au juste li solongo ekoleka ndenge ndenge. Mwana mboka tokenda ba préparatif déjà ba organisation interne eza ndenge nini. Bomilengeli ndenge nini côté interne. Merci pour la préparation to organisation de na hôtel Koloba moi mukene bandeli nga naza cordon nazo coordonner lisanga ya ba serviteur ya église sœur au toujours accompagner vision na Nzambe au travers mosali naye pasteur Sagesse Kololo et na kati na structure na biso to na comité na biso toza na ba commission
Tous dans la commission spirituelle. Oyo. La commission est allée. Tous dans la 6 commissions. Tous dans la commission spirituelle. La servante de Dieu, Saint-Tiche Moulassa. Bango, de balobi commission spirituelle. Bango, de pena bato a maombi. Ba memi biso pena na batango malamu na ba moment malamu. Ya lo sambo ya makasi. Ba jeune prière, ba retraite toki pezo continuer kotoka. J'ai dit lisusu tokoza lisusu na butu na mikojek pona kobondela. Apa wana toza na commission ya sensibilisation. To mobilisation wana bato baza sur le terrain. Pona ko sensibiliser koteya ko belela ko pesa ba invitation ba tract wana pe baza wana na kati. Toza na commission presse. Oyo pe bazo sa la couverture médiatique. Bazo visualiser donc oyo etali média eza na ngamu na bango. Pona visibilité makambo. Toza na commission etali musique. Commission ya musique eza pe wana donc bango bazo travailler. Bango nde ba ko agrémenter journée wana. Donc bango baza wana pona komema mitema epa na nzambe avant ete liloba et ya kokita ozomona adoration louange et ça la bien toza pe na commission financière parce que moyebi l'évangile est gratuit mais l'évangélisation demande des moyens stade wana tozwa ngo felete to komaki to sengi to futi ba droit ba matériel to kosalela ba podium tout ça ça demande des moyens des commissions wana eza wana pona kotia moi 10 francs 5 francs to sangisa de façon que to zalana ba matériel nécessaire ba kit peut to louer tout ça eza na kati wana toza également na commission d'accompagnement ou de une structure où les autres habitent en contact avec tant d'autres structures au monde. Puis, tous en ressources na deuxième coordination. Aux ana 4 il y a église. On a autopé ces ali banda ya église Mikojek. Ce que tous en a 4 il y a Mikojek. Hein? Ba kolo masolo. Bango pe bazana coordination. Coordonnateur na bango azali pe bazana toujours même département. Mais bango ba quel sous moi musika parce que na 4 wana pe bazana département il y a protocole. Protocole ezawana suivi ezawana accueil ezawana na ba commission nyonso na oti koloba etali finance etali sensibilisation spirituelle eza bongo donc département na département to commission na commission ezo sala mosala nango juste pour na ko sensibiliser ko mobiliser pour na réussite totale ya mokolo wana les seuls prédicateurs ezaka pasteur sagesse les seuls prédicateurs ezaka pasteur sagesse kololo oyo nzambe atie maloba na monoko na ye pona koloba na peuple congolais pas seulement le peuple congolais mais également Afrique pe mokili mobima parce que tozomona pe mboka na miso eza agressé ça fait plus de 30 ans. Quelle est la part de l'église? Et il a un message également la part de l'église et puis la vraie vision de Dieu pour la RDC, c'est quoi? C'est ça. La vraie vision, la vraie vision de Dieu pour la RDC, ndebaya le 22. Pour na koya koyoka na monoko ya punda na ye sagesse kololo. Nde ya ngwana thème na ngweza l'église de la RDC sanctuaire de Silon. Ozomon nde na kati wana nde akotimbola akoloba parce que ngana koki ko fongola te omoni nzamba pesinga maloba te nzamba te malobe pa na ye. Le 21 tozo bengisa ba couche nyos toute personne sans distinction au confession religieuse ba tout nyos oyo bengami oza mwana ya Congo bazala wana dimanche le 22 na 14h baya koyoka nini nzambe alingi nini nzambe asengi pona marche ya église en République démocratique du Congo. En grosso modo namokuse bana Kinshasa bana Congo bana nzambe nyonso basimba nini na passage na bino lelo na to sembo. Merci. Na passage na biso ya lelo pona to sembola eloko bokoki ko simba pona passage na biso pe campagne oyo message na biso eza ya ko restaurer ba valeur spirituelle en République démocratique du Congo pe na mokili mobimba
Boyebi, en réalité, si on parle de la paix, si on parle de la paix sans Jésus, et que ça la mate, la Bible lobi que bakengeli bakoki ko kengela pamba soki kolo abateliti. Alors, message d'ambition est que le 22 batubaya bana na nzambe baya bakushi nyonso nde na oti koloba po baya koyoka oyo nindi nzambe alingi pour la restauration ya ba valeur spirituelle au travers mosal naye sagesse kololo avec l'église Mikojek. Voilà. Je pense qu'il était clair. Comme une eau claire dans un verre clair. Corps de Christ, toutes les églises de la République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul événement pour ce mois ici. Et ça déjà dans juin. L'événement, c'est pour le 22 juin. Au stade municipal de Massina, à partir de 14h juste. Cette grande campagne est organisée par la mission des commandos de Jésus-Christ, Mikojek. La mission des compagnons. Ah, voilà. La mission des compagnons de Jésus-Christ. Donc, Mikojek en sigle. Donc, venez la nombrer. Pour biso yotorozala, toyoka au jour en Makamongo et Koleka Ndenginini. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre numéro. Vous avez un belé beaucoup de partout. Restez connectés sur toutes nos chaînes partenaires. Shalom Télévision, Absi Télévision, Kill 24, besoin intégralité ya makambo to sololi na mwana mboka ndeko R Bomik autrement dit Edungu René. Donc aujourd'hui, tu es marqué comme coordonnateur. Yama solo ningi zali ko salama surtout ma moitali campagne. Makambo ya lobby, alobi le makambo Nzambe. De toucher politique, de toucher kakabana na Nzambe. Donc invitation est lancée pour tout le monde. Venez, boyawana, tobeta masolongo, ndenge et longobani. Merci beaucoup l'équipe et compagnie équipe Bisolelo, mon amboka Jika, donc atika abisoté de tous les jours, de tous les temps. So mon ibisoto bimik propre pekito comme makas la banda kunabino, c'était grâce à lui. Merci aussi à Michel Kabasele de tous les jours, de tous les temps. Donc l'équipe était vraiment costaud. Merci aussi à vous pour votre disponibilité, surtout à la grande famille à Mikojek. Merci à tout le monde. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. On était reçu un homme de Dieu, un journaliste professionnel, Monsieur Edungu René. Il a parlé pour la part du Seigneur. Il a invité tout le monde, tous les Congolais, de partout. Baya, Mokolo le 22, na stade de Mar, des stades d'habitation municipal et à Massina. Et si ka, moi Namboka, ou bien Mosal Nanzambe, pasteur Sagesse Koglolo, a Bing Sibaïke, ou ya Ebele Po, Boyo Kamakamboyo, et Kolobama, Mokolo, il y a le 22 Kuna. Soki, moi Nanzambe, Jésus Christ, Zongi, le loté, Bisson Abino Tokutani, Balasima. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC et tous les pays d'Afrique, mais sauf les Rwandais. On est ensemble.